Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Mbote boza tellement ébélé. Yakolanda magazine d'actualité solo la plus Yamukula Lelo et Bandi. Coopération bilatérale oblige Sengel Boyeba que plusieurs chefs d'État peba membres de différents organismes batikalaki awa na Kinshasa pour na kusolola na mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bozo ba détail. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Après participation na bango na cérémonie d'investiture, il y a président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs chefs d'État et chefs ya ba délégation, ba prolongaki séjour na bango na Kinshasa. Lobeleki mokonzi mboka ayambaki na palais na ye yamo ngaliema tour à tour 4 chefs d'État et plusieurs délégations ya haut niveau. À l'instar, il y a président Denis Sassou Nguesso, homologue na ye Lazarus Chakwera, président ya République ya Malawi, a sololaki na Fachi Beton oyo na tour na ye a remerciaki homologue na ye pour na soutien na ye na République démocratique du Congo. Même message ya gratitude ezalaki adressé na président Evariste Ndayishimiye ya Burundi, partenaire militaire ya République démocratique du Congo. Président burundais a réaffirmaki volonté ya mboka na ye pour na travailler elongo na République démocratique du Congo afin de combattre ennemi commun. Président Carlos Villanova ya Sao Tomé pe asololaki na Fachi Beton na tour na ye. Et bongo na tour na ye envoyé spécial ya Chine ayaki ko féliciter Fachi Beton pe kotalisa ye volonté ya mboka na ye pour la coopération et Cuba na République démocratique du Congo. Représentant ya président ya Serbie a raté poids à 0 Yepe Ayaki kotali sa message ya président na ye adressé na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, o ezali ko démontrer nzela oyo Fachi Beton mu kontombolo azui pour na ko travailler afin ko développer mboka na ye République démocratique du Congo. Kejo Commission électorale nationale indépendante Seni Namukuse a publié qui lobby et l'équipe à résultat provisoire. Il y a élection, il y a conseillers communaux, retour en image. Notamment de toute violation des dispositions législative. Commission électorale nationale indépendante Seni en sigle a procédé à qui lobby eleki, plus précisément mokolo ya mardi 23 janvier 2024 na publication ya ba résultat provisoire ya ba élection municipale na étendue Mobimba ya République démocratique du Congo. Considérant que les suffrages valablement exprimés au niveau communal à l'occasion de l'élection des conseillers communaux permettent de fixer le seuil légal de représentativité de 10% au sein de chaque commune obtenu par candidat indépendant, parti ou regroupement politique, conformément à l'article 193 de la loi électorale précitée, vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des conseillers communaux tels que repris dans les annexes de la présente décision. Cérémonie Elegaki Kitoko avec impact pays idéologie, na salle Abbé Apollinaire Malou Malou, na siège ya centrale électorale na Kinshasa, na présence notamment ya président Yasseni, Denis Kadima Kazadi. Ville, province de Kinshasa, il y a 3 communes où seuls 3 partis ont atteint le seuil. À Kassavubu, il s'agit de UDPS Tshisekedi. À Maluku, c'est AA Barce. Et à Ngaba, c'est AA UNC. Conseil communal délimité avec 13
sièges sont élus provisoirement à ce conseil communal: Kalala Kalonji Pita, AACPG, Mukendi Chishimbi Isaac, UDPS Tshisekedi, Beku Ngiene Jonathan, Abar à UNC, Alanga Sengi Massir, ADIP, Musombo Yadissa Patience, 4AC, Lumbi Oshai Priscille, 2A bar TDC, Tumina Mapangila Jacques, AADD, Betoko Bolakofo Anakle, AABG, Alamba Liwoza Feza Nathalie, Atua, Litombe Moloko Merlin, AB, Mukendi Loabea Georges, AFDCA, Bakambamba Boigna Chantal, AAAP, Kese Diafwa Thérèse, LP. Par la même occasion, Denis Kadima, patron ya centrale électorale na République démocratique du Congo, asengaki na ba candidat malheureux oyo bazali ko contester ba résultat provisoire ba kende ko saisir cour constitutionnelle pour na kozala remis na ba droit na bango. Keyo Sonso Moke héritière de AACPG. Assainissement ya ville province ya Kinshasa esengeli boye bake numéro 1 ya escadron assainissement major Rémi Kanza mal à l'aise à Sokolaki avenue des Huileries mokolo ya lobi bozwa détail. Sur instruction ya gouverneur intérimaire ya ville province ya Kinshasa, son excellence Gérard Moulumba Kongolo Jekoko, commandant ya la police ya assainissement ya ville ya Kinshasa, le major Rémi Kanza mal à l'aise akitaki lobi eleki na place des Huileries et sika wapi bakendaki kosala ménage bino moko botala façon nzela ekomaki na bitongela mwanza. Kasi la loi est dure mais reste la loi. Sans pitié, la police a kombaki nyonso po bapekisa bango bandakala. Kasi mutu makasi bayokaka toujours te. Assainissement toujours, c'est les Salama. Avenue Nyangwe et Sokwami, opération ezalaki réussite totale pour équipe ya major Rémi Kanza mal à l'aise et Komakiti aux alentours ya stade des martyrs de la Pentecôte. Avenue des Huileries et Tikali Polele, motif ya satisfaction pour la population. Sepeli makasi na gouverneur Jekoko Moulumba musala sala awa côté zaki kaka batu batongaki na banzela na mitso penda musala sala matani bazobuka buta moko bato les penda awa zobuka penda makasi basalite so zaki penda côté kamino so zo kolongola tina zandu azobulongola basalite nyonso mitso penda sepeli makasi et merci à Baba Fachi président de la République. Bato ko sala bango wa gouverneur Jekoko Moulumba bango ba do sepeli sala bango tisuka buta bana bango za toujours na bango to sepela so do moni penda musale bandisu makasi plus que oyo allez babiso te ko sala ngo kaka plus mena merci makasi na collaboration na ye major Rémi Kanza mal à l'aise baza toujours na ye to mo ndeko sala musala penda awa donc to sepeli. Ah oui, boende zalaka musala ezali ko sala makitoko avec impact paix idéologie. Keyo
Soki otali état direction Kinda et komeli tozali bongo na commune ya Matete boko kamawa Serf Luzolo reportage. En tout cas, likambo ya nzela oyo ekomi kolekela population na ndenge ya kosakana te. Tozali awa na direction Kinda na commune ya Matete, bino moko botala modèle nzela ebebi abandonné na triste propre sort na yango, nzela ekomi presque impraticable, mabulu, mai, salite bosoto epai ebongo kutu solo ezali kobima awa. Pardon, et pourtant nzela oyo ezali direction ya munene eutaka depuis quartier qui sont na commune ya Matete pe ebimakati na commune ya Kisenso yoka communication esalamaki awa. Ndenge mai ezozala boye soki bino bekuma etombi mai epana esala bamabulu prince ebebana kadam ebebana toyebi te bana kosauve biso po abongisa na biso nzela oyo eza nzela oyo ezokosunga bamituka ezomata kisenzi ezokitata direction générale na bango bakende bake babimi na ngo me baza kosokite na ngo te kozona biso soki leta bosana tozosenga leta asala de nécessaire mpona oyo eza balabala moko ezalaka bato kisenzi bamituka na bango bito koyoka oyo bato basenga biloko awa te bango na kisenzi na bakadi bino ezenza na bino yango lomoni deja ezokoma ete na kitaba ngelo eza nano mike mongo babonisa ngelo ekoma kristu rege binu banzengele eyeso na yango yana wango ezomona meta bitiketele balabala ekoma kama oye kosala salongo bien. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Gentini Ngobila Mbaka. Opération Kinshasa Bopeto ekenda wapi esila nango mutuna pe ezali sa cité. Kejo. Crise ou pas au sein ya Union Sacrée Sengel boyeba ke Vital Caméra sali plateforme na ya sika oyo ezali kobenga mabongo PCR bozaba détail. La cérémonie de séjour qui nous réunit en ce moment traduit la volonté de nos regroupements et partis politiques respectifs. Alors qu'Azali nous membres du Présidium, il y a Union Sacrée Vital Caméré a créé une nouvelle plateforme politique naïe dénommée Pacte pour un Congo retrouvé PCR en sigle. Annonce Nayango et Salamaki Lobi Eleki, plus précisément Mokole mardi 23 janvier et Sikawapi a organisé qui sortie officielle. La mission qu'il porte est faire de notre pays un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Dans cette perspective, l'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations plus profondes. Nasuka ya manifestation Vital Caméré a talisaki en clair ba objectif ya plateforme Oyo et ezali ko regrouper près de 231 députés nationaux et provinciaux. Puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, des milliers de députés provinciaux, plus de 700 députés provinciaux. Est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de la grande famille politique que nous appelons l'Union Sacrée de la Nation? Disons non. Alors, il ne faut pas attendre que l'autre commence, puisque finalement, nous allons tous attendre et personne ne facilitera la tâche au président. Ce que nous venons de faire, c'est bien de dire. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union Sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, à la suite de la grande démonstration, le jour de la prestation de serment, la légitimité populaire
devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé de partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés à ce moment se calment. C'est la cohésion, c'est la passion du Congo, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris avec le peuple. Constitué na AAUNC, il y a Vital Kamerhe, AAAP, il y a Tony Kankou, B50, il y a Julien Paluku, P-Code, il y a Jean-Lucien Boussa. Quelques avertis politiques, Bazali Kotel, il a déjà que Vital Kamerhe a créé plateforme Oyo pour réclamer na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quitte ya primature, topé y Assemblée nationale. Dossier à suivre. À mes collègues, Tony Kankou, Julien Paluku Kaongia, Jean-Lucien Boussa Tomba, j'ai dit sincèrement merci du fond du cœur. Merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. À venir, il y a Union Sacrée, Augustin Kabouya, qui est consolé quelques membres, il y a Présidium Reportage. Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Après sortie officielle, il y a plateforme politique, pacte pour un Congo retrouvé, PCR, il y a Vital Kamerhe, secrétaire général, il y a IDPS, Augustin Kabouya, AK47, à Kenaï Kokutanana, quelques membres, il y a Présidium, il y a Union Sacrée, Lokola Modeste Badji Lukwebo, Christophe Mbosso, Jean-Pierre Bemba Gombo et Sikawapi, tour à tour, échanger qui sur Avenir, il y a Union Sacrée. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du Présidium. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous devons faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Ça ne fait pas des autres comme ça, si tout le monde veut se réunir et dans le sacré prier. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium, j'ai vu un membre du Présidium ici, il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du Présidium de l'Union sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée, qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question. Moi, je suis membre du Présidium de l'Union sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et Sengali Boyeba, une nouvelle plateforme politique loin, il y a Union sacrée, pacte pour le Congo retrouvé, ils allaient constituer une Vital Kamerhe,
Tony Kakou, Justin Paluku, pe Jean-Lucien Boussa. Keyo. Nani alia mbongo ya misala ya réhabilitation ya veni sayo na niveau ya commune ya Ngiringiri ti lelo population ezali komi tuna Fiston Pero azalaki kuna pona bino. Bazali komi tuna jusqu'à présent soki ezalaka nini. Tozali na commune ya Ngiringiri plus précisément na veni sayo esika wapi tokendaki ko constater arrêt des travaux ya réhabilitation ya nzela ti lelo. Cause et yebanité, nyonso et katana, voire même bangin, basundola, matiti et botana balabala, bakanivo et kota salité. Et pourtant, ba travaux oyo, et ezala exécuté na même cadre locaux la route misusu, Birmanie, oyo komanango presque nasuka. Population de Koutagi sur place, basala ki communication oyo. Biso to sabana to botama na Ngiringiri. Ngiringiri, c'est là qui tourne ma classe commune mora bien. Nous sayo na biso eza sayo moko za direction moko ya kitoko makati ko mama poto za na direction ko mais ko kamwa banda ba bana misala bandona nzela bazo sala te donc mitu que zo le kana pasi moyele que zate ba moto zo le ka pele ka mupanzia ba terrasse donc eza passe en tout cas papa ta la biso mali kambo baya ba soutenir biso ba soutenir nzela o zo na kitoko tala ba Birmanie que ça qui sima okana kute ke sayo ba sala ka ba 2 ans ne ba pandona sayo oyo Birmanie ngone te ko sila shabe se sili ngwana ba nzela no tout presque côté ya le dessin kuna nzela zo ke ngaba na mona ka mukolo wana sepele ki makase ke filemba mais biso sayo na biso oyo toka ba ya ba ko sila sayo oyo za la kitoko po mitoko ba no ko nekana kinya ana ngana ne ba gouvernement et sala pena en tout cas parce que la première fois sayo oyo sila et comme kitoko nenge zalaki boso kaltanga zaki na mabele nenge kotre makade fo zonga nenge ba sala ngo ezala kitoko tano ngana loba ban biso sima Birmanie aki biso ba tali boso Birmanie yesima Birmanie to mon pe ba danango bien biso banda batika ba mabango na ebemba tracteur batikira biso tilelo te ba kate position na bango ni gouvernement bimza sumbongo bali ali susu bakofinga gouvernement mbongo ebima mosala esila kateti lelo tikabo baisager pe population evandaka nzinga na veni sayo batuni ezalaka nini pona commune ya Ngiringiri balingi bamona clair bayeba nani alia mbongo ya misala oyo esika na ye ezali na boloko. Dossier à suivre. Na Kindibula na commune ya Monga Fula soki botali modèle population ezali ko vivre kino mokola lelo et pourtant tozali na 21e siècle boko kamwa Fiston Pero reportage. Tozali na quartier Mama Yemo na Kindibula plus précisément na commune ya Monga Fula esika wapi caméra na biso ekitaki po na kolakisa bino modèle population ya côté oyo ezali ko vivre awa na Kindibula bazali ko vivre na condition ya malamu te déjà na départ quartier oyo ezalaka enclavé na ndenge ya kosakana te banzela ezalaka nanu te kasi hormis yango bazalaka lisusu na sérieux problème ya courant lotiliki ya SNEL mapapa e bongo kutu côté ya régie des eaux koloba na yo te po bamesana yoka communication biso na Kindibula la quartier Mama Yemo donc toza la problème ya courant tout cas sérieux problème à courant, problème à maille. Tu vas congélateur ezali, bilo que tu veux pas de quoi congélateur, donc courant ezate. Maille total la maille à mabulu, maille à pompe ezate. En tout cas, tu sais que la konzamboka, ba aider biso, ba tali la biso quartier oyo, ba tinde la biso maille, ba tinde la biso courant. Poto c'est la secours bien. Pour na courant moyen de, hein? Oyi biso bango ba sala de biso to banda ko tozona ba congélateur na ndako, tozona ba nani ba cuisine ya ko lambela. Tozangi nini moto ezate batile biso moto epa na biso awa tozokemba mpenza mpona moto baye tozomela kaka ya moto zosenga basalela biso batile biso courant na biso awa papa mpona quartier na biso nakanti yo moti ntango okoti déjà omoni quartier na biso 1 an toza na problème no ya baespace bamapango na biso ozo mona o baumbu babotola biso ezaki non ba jardin
biso toza lokwa ba maraîchère to ando sabilanga mais ba umbu ba yeba botoli tant ba yeba botoli to koma na problème ya courant to koma na problème ya mai tala mai no sokola bilamba tala mai no nikela bilamba yo moko donc mai koma ya ko bondela ba pompe bukana ba sala ba nzela ba nini ba mai katana courant kutu kokoloba te donc insécurité c'est maka soki charger pile kuna ozana mo téléphone de bana ba otala moi ba vidéo ba se distraire ceux qui courant exact courant peut ya tindika tika do courant biso aiza mari de nous ceux que na butu et kenango et ya kanango na transport nango moko ezonga pe na transport nango moko donc mukonza mboka atela biso non el oyoyo ya monga fula oyoyo kindibula entre ba maman maraîchère ayokela biso mawa ayokosunga biso tana courant ya pamba na mai oyo ba mai tozo salela bana mike bazomela babiloko ezobima bascaris na nzoto mabumu kosua donc pas moyen ayokaka mawa poye aza papa moboti atala kana biso asunga ka koto musute biso pe toza na bosenga na ye un jour ayepe asaleli biso mo eloko mo boye ape ya bien comme ça to beta pe maboko nde baninga musuto zomona jamais to mutola ka ba misusu kuna bazo sepela papa sali boye biso awa wa milelo na milelo awa courage arate papa awa toza le bois kon andola boye atosombi maya pio oromona kaka moto na moto yoto lingina mokonza mboka atinya biso courant papa atinya biso courant na mai tala biso bana basi to kemba likola courant maboko ekomi lokola muto akumba sokola maboko na nini abeta maboko na marto likolo ko nika kama maboko kana nzungu yinda boti biso courant tola makala resho ozomona kindibula te komini moko sa courant tozo ko ba fasi lokola ba gagayo lokola makaku pour courant za te koto bo mabe okanga batu ko violer espoir ya population ya kindibula na quartier Mamaye mona commune ya Mbonga Fula etikali obele epa ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faci beton po atalela bango likambo oyo à travers programme na ye ya développement ya 145 territoires. Yo Derby quinois entre Daring Club Motema Pembe et AS Vita Club et Souki à queue de poisson après penalty accordé na arbitre pour na AS Vita Club tokozongelango avec ba détail Mokola Lobi Kassé Sengel Boy Baké dossier Mira Kalonji au Renaissance du Congo ezali toujours likolo ya Messa boza ba détail. Excellence Kikoma Mujinga, c'est parti, qui commence, c'est repoussé Bella, on du plat du pied. Qualifié pour la playoff, il y avait 9e édition, il y a Vodacom Première Ligue, Daring Club Motema Pembe, Azali menacé na OC Renaissance, na Babiro, il y a Ligue nationale, il y a football, Orange, il y a Kinshasa, Balingi à tout prix, qu'on gagner les deux confrontations, disputées face aux Immaculés sur tapis vert en raison de double affiliation, il y a joueur Mira Kalonji. Til Mongnita Abraham. T'es la même ferme pour empêcher cette balle. Debomola Migas, l'ancien DCLS Football Club de Mbandaka. OC Renaissance a déposé une plainte depuis septembre 2023. Pe balobi ke bazali ko détenir ba preuve tangible. Kassé Sengel Boye Baké en cas ya victoire ya ba René na bureau ya Lina Foot. Daring Club Motema Pembe a kozala lisusu na position à se qualifier te pour la phase ya playoff au profit ya FC les Aigles du Congo. La team vert et blanc ya Kinshasa bazali ko occupé actuellement 4e place ya groupe B avec 28 points avant de disputer dernier match naie face à l'association sportive Vita Club. Daring Club Motema Pembe a rejoindre AS Maniema Union, AS Vita Club P Dauphin Noir pour na compte ya groupe B, ba koza la pene ya FC Saint-Éloi Lupopo, tout puissant Mazembe Anglebert, Lubumbashi Sport, P Cercle Sportif Don Bosco, ba qualifié ya playoff pour na compte ya groupe A. Rendez-vous donc et Pesami pour na mois ya février. Moussinga Komambu pour Junior Aboukone. La passe déconnée, c'est quelque chose qui enchaîne. C'est quelque chose. Le but. Exactement. Dans le soupirail. Gouandouzi, l'ancien des associations sportives. Maniema Union de Kindu, l'ancien de la Renaissance. L'ancien également de la GS. Merci pour la confiance en paix fidélité. Tokomi na souka la présentation, il y a solo la plus ya mokolo ya lelobo sepela gina ba image bopesa merci Nanida Bakoupé champion play Israël bazalaki nasima caméra ingénieur Mike Yann Moula bazalaki na régie finale ngai na bino tokutani lisusu mokolo ya lobi bamata bakita babal kolmabile na préféra bino ekeyo.